toko kufa corona ko boma biso te menzande ko boma soto kufa je te l'aubergine à 500 francs kaka ozo mono 500 bando so mango combien liboso 200 francs papa 200 fois 100 francs dans la lou mais légumes combien légumes oyo ezalaka na 300 francs mais ndenge eza ensemble na 1000 francs en tout cas pour ngai gouvernement oyo il faut balonga la ministre ya agriculture allo ndunda eza ya biso atomona kaka boye eloko moko te matisi ndunda eloko moko te eza volonté motema mabe ba congolais pete a matisi yango ka pamba ka boye sac loso to somba on a $20 34 000 lobi comme na 45 000 to somba semoule sac semoule na 26 000 lobi comme na 50 000 raison makala 500 fois ezate makala comme 1000 fois 2000 fois Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Bongo lelo ezali samedi oyo journée le gouverneur ya ville ya Kinshasa Jontini Ngobila azwa ki bongo mokano ya ko lancer confinement o ezali reporté et bongo pour des raisons bien sûr tolanda ki na ba na média na radio bien sûr Top Congo oyo alobaki ba poussaki son porte-parole a poussaki ba raison oyaki à la base ya ko reporter confinement oyo mais constat moko malheureux aujourd'hui à Kinshasa ba prix à ba denrées alimentaires et mati comme pas possible et que la société aujourd'hui est comme il n'a pas si mingi difficulté même ya ko vivre. Pourquoi? Parce que prix à biloko nyonso et mati et lelo torobik torolobaka biso mokote toromeka kolobisa population et tokomi tuna motuna aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le prix à ba denrées alimentaires et mati kaka mbalamoko boito biloko toliaka chaque jour et mati mbalamoko et pas si mingezali que aujourd'hui nakati ya population azali na période il y a crise na ya pas si frapper le monde coronavirus mais il s'est fait que assistance moko ou accompagnement pour leur permettre population à vivre période oyo et que ça l'a vraiment été et bah mesure ezwami mais nani oyo accompagner population pour alléger un peu pas si haut à Komona ezali vraiment et la population était qu'elle n'a propre sort et le mal maintenant ezali pas si ming ezali nini ezali bateau o ba ko ça la commerce bateau o bazali ba commerçant bango également bako se laisser faire to bako mitia na position moko ya bateau o balingi basala enrichissement illicite tant monto aromatisa lelo abandaki côté ka makala na 500 francs lobby parce qu'il y a eu qui crise a commis si makala na 1000 francs et lelo est commis pas si mingi loso o ezaki à 25 kg ezaki 34 000 francs et mati est commis 60 000 francs na ba marché ba place mususu kutu pona kozwango boko tanda na molongo et pas si mingi et côté na population et aujourd'hui nous posons la question bato o bazali na extrême pauvreté comment est-ce que ba revivre bato o bazali na ba difficulté affreuse ba koki ata kosomba maïté na état normal comment est-ce que ba ko vivre et na ba quartier mususu même distribution et électricité et à mai ezali moi kokoso parce que débit au distribution à maïp et ko poser problème pour régie des eaux à loba qui a annoncé qui en bien sûr ba mesure moko kozala tout simplement pour na permettre ko il faut ba mesure moko zoma plutôt pour na ko mais kako alléger un peu la population mais à la bongoté comme monologue to comique lobela biso moko to lobby sa population to lobby sa bato misusu pe ba loba quand même pour ces problèmes pour cette situation où ko toucher population SOS na ba autorité parce que ministre économie doit descendre et pourquoi pas côté ba inspecteur des finances pour na rolanda makam onyo ce kodleka na kati mboka na biso parce que eloko ya moke et koki ko mema problème ya monene na mboka voilà les loto ça la micro baladeur comme d'habitude. Maman. Bonjour papa. Où ça la moussa no makalo bandi où ça la ngokala? Na bandi où ça la ngokala moussa na nga makala ngona yango na boko le laba na ngai. Moussa na makala tozo somba saga makala bandi somba 8 000, 7 000, 16 000. Mais le lo saga makala comme 58 000. Na 58 000 wana nazana mwana asala 6e. Sikona mwana 6e na kesoma saga makala 58 000. Yango na wito kanga asaga makala. Na zui même 58 000 na bimisi. Na bimisi kuna kutusaki 15 000 les obi mala na mbongo ngada na pesi. Lobby mikolo utoleka obando soma makala na 17 000 lobby. 17 000. Et lelo est commis 58 000. Et justification les anini. Ba matisi ba prix ba taxe to l'état a fou a comment fouti sa mbongo moko ebele makala
ma koni ezomona na isusu te eloko ni esali makala mata. Papa toyebi te ye leta nde yende muta yebi makamwana muta koyeba alandana makamwana. Siko leta ngo yende biso tozande pona biso ye paza pona biso. Siko bona makala boto osuka wapi. Siko bato baoya na basaka makala na mituka wana bakoloba nini pourquoi makala mati. Bakoyebisa bino raison ya. Bango bayebisi biso balobi esika bango bazokende transport za pasi mituka ezokota te. Ba barrière na nzela ebele ba tete ba barrière na nzela bazofuta ba barrière yango bango pe bayepe bazochaka ba makala ba prix wana. Lelo siko makala ngonde go sala lelo tango osoma 58000 o matisi prix po okokisa mbongo na yo to ezande prix te na teka prix ka konga na teka na matisi prix te mbongo kutu na sombeli ekokite mupiko makala ate na mati te na zo teka ngaka mupiko makala 2000 francs 1000 francs mais makala 1000 francs siko makala 500 francs tout mutaza na besoin makala 500 francs ezate makala ekomika 1000 fois 2000 francs kasi moi ezate poste ki na mekote na 500 francs mbongo nga sombe na zo ngote na vie na opé normal ndo bando sala normalement na 5 mois makala bando bimsa intérêt à combien par exemple bimsa intérêt peut-être na cause de 5000 francs par jour le personne na question na cause de 5000 francs mais net lelo na zo na ngote donc vous a obligé sikoyo otika commerce ango pour bénéficier le mikolo na kosoma makala to mona tika pour ce que continuer kana prix wana moi ezate il m'a dit depuis combien de temps et m'a dit depuis semaine yo mobimba bandaka ba makambo e bandaki ya coronavirus yo bande bandaki ngwana ka babiloko e bando varié ça qui makala 58000 ça qui a semoule 64000. Merci maman. Bonjour papa. Aussi bello micro, na sumona simbo micro. On va d'abord aujourd'hui ba mesure il y a gouverneur les a reporté, confinement les a reporté ou eux qui en ont donné. Bon ngana yo kiango banda lobby na butu ndenge ba reporter kiango ça va mais il faut vraiment baser la solution le plus vite possible parce que la population n'a pas ces macasse. Est-ce que lobby d'abord tant ba pesa qui mesure ou ana tant toyoka ki nungu wana bimaki pour la mesure il y a confinement total. Est-ce que au sala qui provision na yo? Est-ce que somba qui quelque chose pour na robot malanda? En tout cas loko na maboko sala kité. Et qui la surprise mon ko sala maki. En tout cas ta 100 francs sala kité o to ko sala provision na ndako. Alors sikoyo yo moko personnellement famille to bato mususu bakenda ki osomba est-ce que biloko etikala ki na prix na normal osomba ki est-ce que ozaki ata information ya biloko ndenge ebandaki kotekama? Bon en tout cas sur le terrain quand bandeko bakenda pour basomba biloko ke batia na bandako alors bamona ki prix aki yango te alors bamusu basonga na bambongo na bango bamusu basomba ki biloko mais koka kakate. Okay. Toro Koba, alors Toza en plein Nzela, merci Ndeko. Alors Toro Koba Nanzela en plein Nzela, Toro Bandeko, pour la Kokolobisapé, la population congolaise, Ndeko Koku ko avancé. On est na plein Kinshasa, Ndeko Mbote. Mbote papa. D'abord lobby mesure au ya confinement bazouaki. Yo au monaki ango d'abord boni. Bon, en fait, la mesure on va qui donc tout ce que le gouverneur a enlevé mesure donc c'est bien vraiment donc il y a trop de gens chouchent chez eux quoi. Donc maramboa bon ma biso makasi quoi. Donc ça biloko moko il faut to féliciter le gouverneur quoi. Gentil donc où mais là trop donc il y a le besoin de se payer vraiment fort quoi, de se payer. Est-ce que tant besoin qui mesure wana pour les elongwe na butu. Est-ce que yo somba qui ata moi provision, somba qui moi maille, somba qui moi mupé et le moko ya roba ya bomba landa. Si wa to somba de mo to bomba to mission pour na lobby donc vraiment aya bon to bomba to mission donc na biso to zana ngona misuba zana ngote donc comme vraiment mutu makasi na kini quoi. Tala on peut kapundo comme ezaki 1000 francs sur 500 et comme na 3000 4000 donc vraiment to se pela vraiment quoi, to se pela grité vraiment. Somba ki biloko somba ki lobby mona ki on a prix normal to mataki. Non, mataki makasi tana di semoule, ça ka semoule vraiment, ça ka semoule. Ton os on a combien? Ba 46 000. Et comme ça ba 58 000, 60 000 vraiment. Donc on a donc ti wapi. Donc Nzamba Sungi a touché mon thème gouverneur donc m'a enlevé marambango donc ça vraiment bien quoi, ça vraiment bien, to se pela vraiment trop, to se pela vraiment trop quoi, gentini ou mais là quoi. D'accord. Merci papa Tomo Nassima. Bonjour papa. Bonjour papa. Okokyo Poussana. Bonjour papa nanga. Papa yo zali responsable, mesure au ba lever à confinement, yo moni yango d'abord boni. Bon, mesure au ba lever ça bien. Et puis mesure au gouvernement par zoa qui bien pour protéger le peuple contre le virus ba maladie wana. Mais seulement c'est qui va l'accompagner na ministre de la vie sociale, ministre de l'économie, va trouver solution de façon que attache ba multi mesure wana.
moto ameka komatisa prix ya eloko moko te mais eloko wana en tout cas nde détruit biso po bato basali dépense ya makasi lobi kosomba biloko trop cher à tel point que boîte à tomate bamosusu basomba na 500 francs ekolo ya manioko ezalaka 300 francs 250 basombi na 500 ekolo ya manioko ti 2500 masango 1500 etekamaka 1000 francs place mosusu 1100 mais bakomo ntango badouble badouble. Vous allez responsable d'abord prix biloko nyonso au sombaki lobby hein provision pour la famille au sombaki quand même. Sombaki quand même biloko. Biloko wana nyonso tango sombaki yango na vie na normal et komaki est-ce que ezaki na poids moko makasi sur ta vie? En tout cas ça linga poids makasi pe baisse na côté économie parce que tu dépenser koleka ndenge tu dépenser par jour. C'est trop cher. C'est mou les mati cher et mati zona saka makala et comme tu as 69 000. Bah, monsieur Pachang 49 000. N'a pas pourquoi. Bon, monsieur Pachang 24, mais comité na 49 000 francs. Bah, monsieur comité na 69 000 francs ça kamakar. Atabino moko. C'est mou les mati. L'autre c'est na 37 500. Et mati comité ba 58. Bah, monsieur Pachang 60 000 65. De bateau so maka po na pasi. Bah, so maka po moi ça choix ezaki na moté. Et falangi ministre économie azala wana pona koyeba ko tshaba tunene sur le terrain pona koyeba ko kotala wa komatsa prix bakangaye ya wana osenga na gouvernement boye batu nyonso ba mati ba biloko na bango so taluana to senga na gouverneur na ministre économie ovanda basala réunion na ba impôt ba ko taxer batu na fin du mois o na ba mois ya liboso wawa boutique nyonso il faut ba taxer bango ba impôt na ba taxe ya ko mata likolo fois 2 fois 3 fois 5 pour bango mati ba prix ba nyoko li peuple congolais ba peut faire subir prix wana na ba impôt ba ko tire bango ba major ngo eza même ata fois 5 ba taxe on peut mata po l'état a ko ça peut mo ko taper na trésor public pour banyoko le peuple congolais. Alors lelo mesure de confinement bazui on va lever ango donc risque comme makasi pour période d'incubation et comme ba ekokoma sou moins pas si mingi koleka lelo oni rotio senga na population na président de la République ba ministère ba tunio so pour protéger le peuple congolais pour baza exposé. Bon lelo bosso on senga pas président public ezake ya liboso tozana étape penza malamuté. Ba pays baza bien organisé. Na minute bazo misa mbongo na biloko bazo kaba chaque ndako bazo pesa biloko kolia mais biso mboka ezaki mal organisé depuis 18 ans ndé résultats sur la sekino mboka na biso za gouverner te surtout ça bien organisé ndé l'état ko la mesure ko misa mbongo mais biloko kolia bazo tika chaque avenue ndako par ndako service moko bien organisé ezo tika biloko mais biso tana pouvoir wana te tuna capacité wana te attention le président bia kaba mbongo est-ce que mbongo na kesa l'été zali eloko ezate Zoma ba mo secrétaire ba poche bato. Parce que l'état ka babilo loni. Ya na to na l'état siko a me ko réduire budget na ya présidence, 2 a réduire nombre ba ministres, tous ça besoin ba ministres sous belete. A décrété moins état d'urgence, a réduire nombre ba ministres, ba réduire ba dépenses ya présidence. Nombre ba députés, c'est 500 députés pour ça biso musani. Ba réduire nombre ba députés, ba réduire nombre ba sénateurs. Bare du ba gouverneur vice-gouverneur pas ça musani bare du ba on est surtout à réduire na ba place za no ba mandaté basaka o za titulaire za adjoint ba ko tira titulaire adjoint ba longolier pour ko réduire ba nyo soit na de façon que dépense ba mbon wana ba ko tasko na trésor public ko pesa que non l'état soit en mesure ya ko ba ko tasko peuple en charge et le ko liboso ya wana et le monsieur zo regretter ministre ya agriculture banda ko na pouvoir tina lelo yo. Et masango ekola na 3 mois, manioko 6 mois, 9 mois, mbala ekola na 3 mois, madesu 3 mois, ça madesu monsieur ekola na 2 mois et demi. Mais tout le monde a sac moka masu ya lo soutien, sac moka madesu soutien, ya masango te sur le terrain. Ceux qui ministre alo na kabilanga site etandi mo ya Congo mobimba, chaque province ça mabela kitoko. Depuis na ka oyo, l'état ba keno ba so ba biloko ba lona ki wana ba na ko discipline ba ndako. Tonga za mesure, mais ata masango moko ezate. Parce que ministre Moussani a osani. Donc battu sur la base de balingi peuple et puis bazo travailler pour na sunga présenter que non a réussi na mandat. Il y a un président Foko Masiko Maele a réduit ba ministère na ba biloko ni soutou ici. Question à Souka pour ou contre mesure o matanga olingi za la pérenniser matanga za kamba mo bazui na morgue ba ke okunda. Oza pour ou contre? Bon, mesure la cause ko kino okunda. Et ça na ba avantage pe na monsieur pe na désavantage. Avantage za nini? Un ils ont réduit ba dépenses.
pour papa kokunda lelo c'est pas facile hein. Mariage on va dépenser tam sous $5,000 pour le mariage mais on prépare un ndam mais tandis que matanga et donc ça une semaine 2 semaines brusquement zona nous salle on louer salle bon louer ba corbière libulu bilo ko leba matanga transport ba taxi biso ba kena matanga okena kuna kozonga dépenses c'est belé mais ne ba check no mutu ke bembeka ile na morgue mbala moko e kana cimetière ça coûte mezi moko ya bien ka kuta ko sengeta no kana libela. Merci papa. Tokoko Babongo en direct. Allez-y comprendre, les Congolais ont envie vraiment à s'exprimer. To pekisango pété mbote ndeko. Ah mbote papa. Alors d'abord lelo mesure ya confinement ba longoli yango yo impression nos années. Impression nanga nako défendre muke. Marambo oyo ti bazo banda tozana na l'état est compétent et bana niveau ya sommet tinase parce que comment communication ba kopé sango na 4 personnes 5 personnes tandis que ministre communication zali ona ministre environnement zali mais oeza information balobaki na 12h balobi na 14h babi na 20h toyoka ki lobby de l'autre robimate. Mais même quand bango wana ba yeli susu to bimate tandis que ba tu bazaki na bango na bango ba sali ba dépense ba dépense inutile ba dépense wa sesi ba tu wana est-ce que bambongo wana ba kozonga sango pona mama oyo et kolo fu de somba ngona 700 francs 500 francs to suma ngona ba 2000 ndeko nazwa yo il faut na batela on azwa ndeko moi ça kende na wenze to moni pe ndeko to repêcher ndeko yaka pusana ndeko s'il te plaît auto sala wenze na auto sala wenze talo berger na 500 francs kaka ozo mono 500 bando so mango combien liboso 200 francs papa 200 francs 100 francs na lalu mais ah quand ça meteo za mboka soki mboka batambongo to ebite 500 francs oyo 500 ozo mona ko berger ne to mona papa la sala gimi on tombi. Papa sombi légumes combien? Légumes oyo ezalaka na 300 francs. Mais ndenge eza nsima na 1000 francs. En tout cas pour ngai gouvernement oyo il faut balongola ministre ya agriculture alongwa. Ndunda oya o to sama sko ndunda par exemple entre nous soit dit. Ndunda eza ya biso a to mona kaka boye eloko moko te matisi ndunda eloko moko te eza volonté et monter mama ba congolais pété a matisi yango ka pamba ka boye. Bon, eza que non bato pe bateka bandunda amoni kende ba pesi 4 jours wana pona ye a profiter ayebi 4 jours ba ko bimate na mutema mabe akamati ndunda amatisi yango ndunda ya 300 francs et comme na 1000 francs auto somba ngona 500 francs et comme 2000 francs ce qu'on a ndako normal pona olamba ndunda ezara combien vraiment pour o bando somba liboso bando somba ya combien pona olamba famille ekoka na somba ndunda ya 2000 il faut ça na éviter ceux qui balambela papa tout mon asuka ce qu'on est ça normal il faut somba quoi combien pour koka batonyos ndenge za awa au moins francs somba ya 6000 francs ya 6000 francs ngako mutu nazo sala te bango bakamati ba misi mikano wana normalement il fallait pas préparer na no bateau parce que balobi na français la ventre affamé n'a pas d'oreille. Jamais papa au pekisa mwana no abima OK et papa voisin bazolamba mwana na koyoka yote akuimakaka. Ne to moni ba policier bazotambola et onyoso partout bazokanga kanga batu. Mais ceux qui bakamati bazi ba précaution a bien ba créer ba cantine publique batu bakobimate wana ndi tokobatela na malade wana. Si on atteint nzela batu bile bazotambola ah bakashine bazana ngote mais gouvernement na biso ndenge za wana mwanda mbongo ezate po misata bakashine na ba distribuer na hôpital. Mais bazo silaka o somba bamusu nazo mona bango commentaire o kende na matadiki bala somba biloko tiana ndako ba pesa na nimbongo ba fonctionnaire kotoyo moyen ezalité ya to sengi prenza na président na biso alandela na social azwaka mukanu teke no usika bimbangu mbangu ozongi na ndako wana biloko wana ezobetisa tu mabako. D'accord. Merci. Toko bandeko tokataki poto zo bandeko to monaki ba uti ko sala wenze awa ndeko excusez au bandaki oloba quand même aujourd'hui est-ce que mesure oyo bazui par exemple ya rotika matanga ezara toujours morgue baki okunda yo moni yango d'abord boni. Monsieur le journaliste pour ngai mesure bazui ya matanga pour nanga basungi biso parce que toza pays za trop pauvre toza na mbongo te parce que matanga ebane ko côté biso trop cher. Kokende na morgue, kozwa salle, kozwa bakiti, kozwa miziki, et ben nous coûter biso trop cher. Au moins matanga ezo sala ba un mois na morgue, ezo biso temps ebelé. Mais le système bazui etikala ndenge balobeli, toki na morgue,
tozomba moto le kisa ngona kunda place esengi tozala tosilisi pona wana bazu yango eza vraiment mokano mo eza malamu mais eloko mona ngia bakisa sous papa journaliste mboko yo eza déjà bâti parce que mboko c'est kufa to kanisa ki Chilombo le peuple d'abord mtoya kula musa batu bakufa c'est que sabango mais yesu soye ko bakisa sous zelu na mabanga likolo na mama oyo to kufi lisusu ya suka. Donc, délige au Balobaka. Biloko Ndé Matibo, président de la République, n'a rien à voir. C'est population Bissomoro. Yo so ça commerce na Mati c'est loko na yo. Papa journaliste, ce qui nandaku faut diminuer, c'est que yo papa okome pesa raso muke. C'est que yo papa ozo ndala susu mamate. Mais ce qui yo papa oki bana bazoli la lanzala. Okotuna nani? So okotuna mama. Pona nini bana bazoli la bali akite. Mais tant que bana comme lanza, c'est que yo papa za complice ne lokwana. Ça complice. Donc comment vivre le Rwanda bana bambanda. Mais est-ce que yo na vie normale na biloko no sa ba activité na yo à chaque jour ko somba biloko sa bo. Est-ce que au sentir biloko emati to biloko ekiti moni yango boni. Ngazali commerçant. Bandi commerce utakala. Na mboko yo tibilo ni se mataka. Lelo na keina Sosimex. La somba sac à sucre na somba ngo avant-hier na 68 000. Mais na 4 jours où il a dit ça mia na sombi ngo na 100 000 francs. La sombi sucre na 100 000 à 100 000. Balobi nini bakokanga biloko zate biloko zoyate. Entre-temps taxe c'est normal, mutu zoya normal mais Sosimex a matina e. TVA ngo TVA op batiela biso pe tout le monde a capé soki batara soki tarapé tout le monde a rapé bon nango te. Mais problème za papa journaliste zo comme sanga na mboka oyo. Biloko nyonso zo salama oyo ministre communication zawana biloko nyonso président Faloba ministre communication ni fa loba mais azoya koloba tendenge nini. Merci Ndeko. Papa journaliste tokei muke totikali tozongi wana te papa journaliste 4 jours batu babimate kaka bango moko ba esusu ko boma mibeko wana président zawana. Tout le monde qui a Kabila ta Bukangalonzo a tchakata mo kanti ata to somba kite mais quand même a tchaketa mo libanga wana Bukangalonzo ba tumso ba somba ki yango ava biloko na bambo to mo ba pays nyonso ba conserver ba mboka na bango na ba dimension nyonso ba construire pe ezala na niveau nyonso o ya biso pe ezo zalate mais bazo za son malheur ni nezangi bakende azwa mbongo a débloquer mbongo ake usumba ba biloko na bamboka mipaya ya awa po babini batu bakota te me biloko ekota wana ozwa coronavirus lisusu Ndeko bandeko merci pour le point de vue nao maman olingoloba mbote pousa na mama olingoloba mbote pa journaliste nena bakabiluka likamba biloko mata biloko emati makasi ya makasi papa na ngai biloko nini emati yo mama osoma nyoso neti lobby babisi biso tobimate congolais aliaka par jour. Soko bimito kolia te papa. Baby si biso to bima pe okufi ozui coronavirus okufi. Soko bima to kufa te corona ko yate. Papa. Eye déjà ça. Te yé mais to kufa te nzama ko épargner biso. Papa na biso lobi to bima te lelo to bima te. Ça que loso to somba on a $20 34 000. Lobi comme na 45 000. To somba semoule ça que semoule na 26 000. Lobi comme na 50 000. Fois deux biloko madina façon moko ya kosakana te siko to kosuka batela biso makambo batela biso makambo tika biso bote to kokufa corona ko boma biso te menzande ko boma biso to kokufa. Merci Tokoko Babongo Tokoko ba Ndeko yo papa yaka leki na ngai pusana tomoni yo na pondu eza nini pondu outi bilanga te na outi bilanga te outi wapi na outi pa mama kulutu na nga awa na Frédéric abenga kinga na yakozo biloko pona osombi yende asombi abengi na yakozo. Ah ok, merci Lekidanga. Courage. Alors Tokokoba bongo Ndeko pusana. Merci Freddy Anatana repêcher nga batu misusu mbote Ndeko. Bonjour. Tout le monde a biloko boy. OK ko sa wenze. Ozali célibataire. Nazali célibataire te nazali marié. OK. Na uti ko sala wenze. OK. Chose grave. Biloko ozomuna na maboko na ngai. Neti na robana ko se présenter na chasse ya makala. Auparavant to bana ko sombaka yango 500 francs. Mais lelo comme 2000 francs. Pourquoi? Pour quelle raison? 2000. 2000 francs.
tomate oyo mbuma oyo auparavant ezalaki plus ou moins 200 francs mais lelo ekomi 1000 francs. Épinard c'était tobana osomba ngo mibale 500 lelo ekomi moko 1500 tozokende wapi oyo tokomi omona ngo 5000 francs déjà 5000 francs ekufi sikotango na ai muscade na bakisi mwa mafuta fufu donc nazokoma na ba 10 000. Siko pourquoi ça biso to ba peuple congolais ba vrai congolais comment toko bomana biso na biso toboyi te malade eza na mboka oui mais beaucoup toko koma na niveau yoté. OK, merci Ndeko. Merci. D'abord, aujourd'hui, mesure au levé. C'est que lobby so ba mesure ngo za ki on so mbelo côté on ko kufa na ndako. Bon. Évidemment na ngaki na kufa na ndako. Yebisa ngai ngande nazabo ingénieur que je suis technicien. Na liaka na taux du jour. Na kena sali musala na zwe lo kwa rolia. Siko yo okangi au lobby 4 jours to bimate. Na rolia ni. Et après au lobby te villes anango normal. C'est que commence à s'abisso trépani. Wane komi trépani. Merci Ndeko Tokokoba Bongo en direct de Kinshasa, centre Toza Awa Tokokoba Bongo aujourd'hui parce que le journaliste c'est le premier observateur et à société, c'est un fait socialement significatif. Est-ce que le ministre de l'économie a reçu côté inspecteur il y a finance inspecteur au baroque talate biloko ba denrées alimentaires comment ekomata par gré à Mutuna Mutupe les prix les ali fixés et pas batonio so a na 50 000, kuno moni 40 000, kuno moni 60 000, kuno moni 70 000. Ça dépend tout simplement. Il y a bonne foi à Moutou ou à côté. Et c'est grave dans un pays où le Congo, pays monnaie le Congo. Vraiment, SOS na ministre il y a finance pour na mekarota un peu ko ministère na vraiment ko sala mosala vraiment ndenge sengeli pour na romona makambo aboye ezali vraiment regrettable et surtout dans une période de crise. Mesdames et messieurs, Tokoko Babongo en direct à Kinshasa, Bongo Landabiso na Vision Plus Télévision et Congo Web Télévision fait des sociétés aujourd'hui, c'est un fait socialement significatif.